Amis téléspectateurs, bonjour, on est ce matin, Tozali Awa na Tongo. Na Tongo déjà to koti na kati ya terrain pour na kolukela bino ba info. Ndenge bozomo na bino moko déjà na Kinshasa. Ezalaka chaque Tongo, tout le monde a parti à 11h 12h par parlementaire début à UDPS. Mazalaka déjà ébélé. Mais lelo na 8h déjà par sa UDPS déjà koto na ndenge moko kosakana te. Nouvelles années ba combattant ba fâché na ndenge moko kosakana te. To sela bino toujours en direct bozomo na ndenge nini ba combattant ba tomboki na nouveau ba yoka kilobi. Ni liboso ya permanence à UDPS bandete tumbami de mbami pas d'entrée fâché na ndenge moko kosakana te nini ba combattant ba tomboki pona nini bozo yeba yango kalate suite bozo yango bango moko ba koloba bango était na nini batumbi ba pinel liboso ya permanence. Est-ce que y arrivé accord ya mwana mboka ya Tshisekedi akufaki depuis le 1er février 2017 to eza makambo mususu ezali koleka awa par quelques intervenants bomo na popasa finalement vous aurez réclamé le peuple congolais. Toyoki, soi-disant, la valeur a été sale. Encore un débat sale. Et loko poto landi esikamo ezalaki na makambo ebembete temko demandé to ebika corps tango ko mona bazana avantage pona moni arrangeur mutapesi nouvelle oye réclamer no gouvernement pesi za famille mutapesi gombeza ngeki mutozo sala po Tora melini ni Todoro biso to bango ba pesi biso bayo kabisi boboyi bisika ba pesi bido bolingo ezali kaka avant goût auto ezali koleka na limité bozomona de UDPS ezali bel telemi ke bango bazui les choses autorité à parti ba kozwa un mot d'ordre pour question na bango ba revendication na bango ezali bango liboso ezali que ceux qui gouvernement indication ezali que il allié avec la Mboka et Tshisekedi Bombe ali déjà ya kotonda comment